Et plus tu condamné journaliste na biso, tu condamné les moutons, ça vraiment métier mokonanga. Ndeko Eliezer a la kibiso idéologie à peuple congolais tout la mukafongola miso. A la kibiso idéologie, ya koloba vérité, ya zali molobeli ya batu. Ndeko Eliezer donc yende boye, molobeli ya ba orphelin, molobeli ya bana bitike, molobeli ya les enfants de la rue, yende molobeli ya batu. Ndeko Eliezer a qui na babiloko nyonso wana. Et tout le monde va payer confiance, et pas Ndeko Eliezer. Maintenant là, c'est le moment. On doit se dire des vérités en fait. On peut pas se voiler la face comme ça à chaque fois. Ndeko Eliezer azape na bama bena yé, bon mon aye sainté. Aza sainté bandeko. Aujourd'hui, je vois les peuples congolais réclamer la libération de Ndeko Eliezer, machin et tout, libérer Ndeko Eliezer. Mais vous oubliez que il y a les opposants. Oh, bazana prison jusqu'à présent, diomi, kota kuna na prison wana. Okosala nini pour décembre 2018 et les kabia. Au lieu de réfléchir na ngoba ndeko tozo réfléchir na babiloko musuto okota na distraction. Peuple congolais bo lamuka bo fongola miso. Ndeko Eliezer, aujourd'hui, on l'accuse de makambo asali. Oui. Yo journaliste va payer sur information. Il est journaliste, soi-disant journaliste investigateur. Donc, il y a ce que dans la investigation, après, mais mis en un média, ce que sengi aide, aider. Ce que sengi boye, sali bo musala ya Ndeko Eliezer, yango wana nani na cahier de charge na ye, c'est ça en fait, to komi wapi, cahier de charge na ye, émission na ye, yango wana. Mais aujourd'hui, problème est comme Ndeko Eliezer. Ezali moko. Ba famille wana o e monaki Ndeko Eliezer et lobby problème na bango. Pourquoi ba kene ko lobango na Ndeko Eliezer? Parce que ba mona Ndeko Eliezer, c'est un représentant de peuple. Donc il y a un mieux placé à collecter information. Mais Ndeko Eliezer dans une formation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté le gouverneur de la ville Ngoï Kassanji. Mais pourquoi il a contacté? Il faut plutôt se demander cette question. Pourquoi il a contacté ce monsieur? C'était pour camoufler l'information. C'était pour camoufler l'information, pour étouffer cette information. Parce que tant à Benguié, Eza Liboso, gouverneur Nazali na dossier na yo awa. Batu baye kotala ngai awa parce que yo zwaki diamant na bango, bloqué diamant ya Moutongo. Et puis le pauvre Akoufa, il y a cela 2 ans. Akoufa likola diamant wana. Donc, famille na bango eko dénoncer ndeko eko dénoncer awawa. Donc, gouverneur pour osambwate, gouverneur pour obimama bete, gouverneur il faut pas qu'on a pas cause. Gouverneur dans tout ça pour marambo les gars bien, il faut au moins $100,000. Bandeko. Est-ce que vraiment rôle wana Ndeko Eliezer a teki diamant to a juste solution à problème ya libota wana. Et en plus de cela, le monsieur est tellement qu'il n'est pas bête. Le monsieur là, le gouverneur de la ville, Ngoï Kassanji, il n'est pas bête. Ils l'ont enregistré, voice, Ndeko Eliezer azoloba, preuve na memaki. Malgré que le monsieur, sous pression, a retiré plainte naïe. Oui, mais bandeko, faut bien reconnaître que Ndeko Eliezer a sali erreur. Tous à la manipuler te bandeko. Tous à la manipuler te. N'invite franchement Congolais comme qui n'a pas sentiment, Congolais comme n'a pas mawa, moko boye, de ba mawa moko terrible quoi. Oh des problèmes il y a mawa. Aujourd'hui mawa, Congo est dans la merde à cause il y a mawa to tika kaka. Na place il y a mawa te Congolais zo tia mawa. Na place au moment ma ke likambo eza to landela mais Congolais zo tia mawa. Non, bon l'on a makambo mawa, toko dans la logique des choses. S'il vous plaît bandeko. Bon taboyo kana analyse na ngai. Famille muto tindi ate ke la bango diamant pour senga Ngoï Kassanji montant wana. Point d'interrogation bandeko. Et le gouverneur tellement qu'il n'est pas bête a enregistré hier. À mon que émission oya salak et puis en notre temps le journaliste Ndeko Eliezer a pété ultimatum que n'engeza boye ozana dele autant de jours il faut répondre ce qu'on répondre te je serai obligé ya koleka kosa l'émission na libota wana. Mais ce qui m'a camoré comme une ba négociation et comme une boye bon mon te que eza sous na tina te bandeko na to sola na peuple congolais to la muka réveillons nous.
Oh, bah, ben, en gros, distraction. Distraction totale. Abengi wana ba enregistrer. Tant où il y a l'équipe émission na libota wana ya bato ba diamant wana l'équipe na émission. Tant où yo ça l'émission na yo. Asime ba retomber nango. Ndenge yo salaki négociation yo salaki. Obosa ni que téléphone maintenant là et comme il a ba développement mususu. Donc on benga mutu sozo lo makambo atina te ba enregistrer yo. Et makambo wana go samba contre yo. Tant on juge à Moniango, c'est tout à fait normal. Il faut pas convoquer Moutou. Mais tant on va convoquer, pour pas attendre, il faut pas kangaye, baba tchaine, si comme roboé, les temps balande la makambo. Mais tellement le mec à question, Azaline et moi na mukolomboka, ndenge moka mibengaka, moi na mukolomboka, moi na papa lopango, moi na soki ya nini, ndenge moka lobaka. Azali 72 heures na kashoku na prison makala. Ngana obengango, na selongo d'une façon en fait buzz. Pourquoi je dis buzz? Parce qu'en fait awa na Europe hein, na Europe awawa batu déjà ba lemba ki maramwande ko Eliezer. Batu aussi ba bayaki ndeko Eliezer. Et quand je dis buzz, c'est par rapport à ça. Et ça pour asala susu abenda lisusu ba diaspora bazala pour ye lisusu. Il faut benda bango. Lokolo ya mibenga mwana mukolo mboka, mwana mukolo ndako soki ndenge ni. Basala ke lo tengo bakanganga te, ngata na salibo. Et ça jeu bandeko. Et aujourd'hui on voit na ba émission na ya sala ceux qui to komi wapi batu ba komo finga batu na kati, batu ba komo lo ba n'importe quoi, mais attends. Muto okuta lukaki diamant na ye, mutu wana kufa bandeko. Est-ce que bozoka no somo ya likambo? Mutu wana kufa. Bato baliki ba bénéficier na diamant eza famille. Mais famille pe ndaki e bénéficier na ote parce que mutu asengi mbongo na téléphone ndeko Eliezer. Bandeko ebi ke soki ngoika sa genre enregistré ki ndeko Eliezer te. Mais tongo tozala pe informé ti na makambo. Ndeko Eliezer azanzambe te. Baki ti sata lipe ko bata na 50 francs. Bandeko. Lipa e mati. Ole boko sala taba marche bongo bozo senga taba demande bongo bozo senga mutoyo azo sala pour intérêt pour na poche na e pour na peuple congolais te bandeko bozo landa gentillesse wana eza ya munoko bandeko azo sala ngo pour na propre intérêt na ye wapi mbongo ba kongola kika ya matanga ya rosi wapi yango ache batu pandi dikolo ba kanisela ye mbongo ba euro ba fongoli si na compte. Alobi azaki na posa fongola soki site soki chaîne soki na Congo Kinshasa diaspora Congo li ba mbongo etindeli ndeko Eliezer chaîne ngo eza rapi ya télé o yanga fonga na Congo Kinshasa mbongo ke wapi. Et aujourd'hui bon ndeko Eliezer bakanye bo libérer botala bana na ekuna ba sali bo ndeko peuple congolais zo kufa tous les jours 8 millions de morts na Goma. 8 millions de morts na Est, 8 millions, batu bazo kufa tous les jours. Na ba marche l'équipe batu bazo kufa. Bozo mona yango te,